La Mugaye, Bisobana la Muga avant de l'andapel, au boye de Sangana, avant de ya, deux opés à la condition, Oyo, petit européen, condition là où tu le temps en Moawa, mais c'est Félix Tegani Chilombo a publié Bakor, Oya Sina Barwa, Oyo Sonité, et le Robert qui avec les Rwandais, précisément, M. Kagame, les accords en coulisses, les accords dans la poche, accords dans le journal officiel, ils sont à la disposition de Congolais. Il y a Joachim Congo, le corps ferme, il y a les Yindelier, Makambi d'emploi. Les Akindoki à Sarakit. Faïl a bien accueilli, Makambi élection, moi n'en Yaka, tout ça le consensus. Pour qu'il y ait une élection, il y a le Faïl, le Longo, qu'on a les traits d'Ama, Bishop Peter Lobby dans Makambi à guerre, M23 déjà le point est d'Ama, Bandok les Abino. Dans mon bilan de zone, Félix, aux autres signes d'Abandok, au bilan de Bandok. Félix, aux autres signes d'Abandok, au Yazam Moutmalam. Les lots, c'est comme Moutouana, Yomo Romobel, la Yandoki. C'est comme peut-être au Sangisa, Bangomi, Balebando. Problème, il y a aussi sa guerre et ça peuple été. Problème, guerre et c'est dans la Est, qu'on les a plus au peuple, hein? Au peuple, oui, à l'équipe Indouk. Au peuple, oui, à la Magas. Mais il y a Liboso et Zalina nous, Bato et Bazol Liambongo, peuple Azola Lanza. Les leçons de Talibé, Chilomba la Mugina Lute, Mbosa la Mugina Lute, mais il y a un peuple, désert pour Guessili. Par comment Lugazo et Lamba Wap. Pasteur, il y a un côté de papa, il y a un côté de musique, comme le Lambezawa, au moins, la boîte. Mais ces gens-là dorment jusqu'à présent. Et dans le à comment bien un peuple est boussé, dans le peuple, on se a marché, tu le mazotine de ma soda, tu le mazotine de ma policier, on peut t'avoir ma sassi, on peut t'avoir ma bagarre. Le long du mic, le peuple, chose à utile. Le long, tu le monnaie, il repose. Vous comprenez que la population est très utile. Le long des talibans, vous comprenez, vous êtes bon, le rassaille, mon bureau, qui n'était. Vous êtes bon, le rassaille, mon bureau, ça n'est pas. Vous êtes bon, qui n'était, tu y étais. Tu ressens la peine à mon tour. On peut demander qu'on a ma frère, n'a pas rassaillé. On dit Félix, tu es le boucher de ma péca, moi, n'est tout. Vous pensez que ça présente de la République. Le lait Yindelibino, Oba Namboka Boyate, Beba Nakasai, Bosa Nini, Obengi Banamboka, Banamboka Wapi, Batribaliste, Likamambo Bokaboli Biso, Likamoto Solo Yamalunga, Obosa Tribaliste, Olingi Binomoko, le lait Yindelibino, Omori Keke, et là on a bien la Moussala, comme peuple comme les Saléné. Oh Zanzala, Nanzalo, tout ça, on se gagne 23 petits bons au Vanda. Bango Bato, Bayaba que Chilombo, Azaki pouvoir pour le Baloubaté, Azaki pouvoir pour l'économie. Et c'est la banoma qui est nommé. Mais lui est officiellement président. Il est Sengeli, Aza président de Badunion. Mais bien, on me met dans ma PK. Biso peut te lobby, le corps on me met dans ma PK. Appelle la Bino, Biso Bana, la Mouka de lobby avant Toya, de ces conditions. La Mouka, Biso Bana, la Mouka avant de l'andapel. Oh, boye de Sangana. Avant deux opés à la condition, Oyo, petit européen. Condition là où tu le temps en Moawa, mais c'est Félix Tegani Chilombo a publié Bakor, Oya Sina Barwa. Oyo Sonité, et le Robert qui était en Goa. Il a de quoi il était pour Fabamba, Yozara Bakor, n'a eu rapport. Bimisa
journal officiel ezala na disposition ya Congolais nyonso yazwaki Congo lokola ferme ya ye lelo yindeli ye makambo ebimi na mpwa ezaki ndoki asala kiti lelo ebimi na mpwa soko makambo osalaki na butu biso toya kosala ni poto ya yebisa biso oliaki mosuni ya no ya mibale Fayulu abengaki yo makambo ya baelection mwana mbawa yaka tosala consensus poto kende baelection mala yo lobi Fayulu longo kuna letre etama biso pete lobi na makambo ya guerre M23 déjà le point etama yo lingi Fayulu ya komata na train ezotambola boko na makolo train lokolo bino ezala kaka marche bosala nini okende na bino vert na train ya baelection na train ya guerre bosangisa boke biso tokoyela batrain oyo ezotambola te ifo train ekangama ifo Tshilombo alobake no pardon Fayulu train ekangami train eku limbisa ngai yaya train eku me moto akodebloke yango eza nanu yo pa Fayulu ayebisa ye asenga bolimbisi na nyonso asala na peuple ko il faut le dire soki bokonzi me bokonzi ya mboka me bokonzi ya chef coutumier okoti mokomi mokonzi omoni bitumba ebimi de gauche bitumba ebimi na droite me nzala ekoti na gauche nzala ekoti na droite bokonzi wana eza bokonzi ya bokonzi wana eza bokonzi na yo eloko eleki tika eza te Tshilombo soko odemisione esala nini biso bana mboka tokoya epai na yo tokosoutenir mboka na biso po ekende te na ndenge na biso tokosangana na basata lokola bino bandokelelo eza bino ntango biso tozoloba Félix ozosigne na bandoki oyo bino nde bondoki Félix ozolia na ndoki oyo aza mutu malamu lelo sikoyo mutu wana yo moko koma obelela ye ndoki sikoyo biso tokosangisa bango mibale bandoki bana na mokai Fayulu eza sénégalais yo kobelela makambo ya Kongo mpona nini na mokai na makambo ya baélection Fayulu sénégalais na makambo ya marche ya mboka Fayulu sénégalais koya te na makambo ya guerre o Fayulu bobenga ye pesa atake nani atake na te kobimisa identité ya Fayulu ya congolais nde toya soki obimisi yango te Fayulu akobunda bitumba ensemble na biso moko peuple na ndenge na biso ndenge tobundaka na ya lelo importance ya Fayulu ye non yango nalobi mwana mboka zala fier mwana lamuko surtout mwana Martin Fayulu lelo toza fort lelo tozala fier tozala mutu moko oyo aboyi kosede alobi bayibi na victoire na kotikela kaka nsima peuple na pasi na minyoko na nzala na ndimaya lelo andimi babemba bakei bamoïse Katumbi bakei korejoindre bato mosusu Fayulu alobi na kokende te ngai nalobi boyibanga victoire na kosala na yo ata mokolo moko lelo 4 ans Fayulu akufi na nzala lelo 4 ans Fayulu akufi aza kaka makasi alobi peuple congolais bopesanga susu confiance na 2023 bobotoyenga 2018 2023 bozongiselanga pouvoir o Kabila lelo Kabila azali prêt azongisa pouvoir ya bana mboka oye mpona kosilisa Félix akoti na pouvoir akuti bapays ebele eza so na relation moko te na Congo relation ekata mpona nini mpo Kabila atia systeme ya code minier ayebisi mindele moto akoya kozwa mbongo akoya kozwa richesse na Congo il faut leka na nzela ya bato ayire pese ya nzela ya leta bato ayire pese balobi te ya aboma diplomatie aboma nini lelo nazoyebisa yo Tshilombo na Amérique diplomatie eza lisusu mpona nini Tshilombo alobi nateka babloke pétrolière Amérique alobi net okoteka yango Tshilombo mpe alobi te net nakoteka ya wana eza nini wana nini eza debande te nde bande mpe na zozo Kabila kaba ntango barelation okata lelo oyo olobaki no Kabila kata barelation bango nde bamindele wana bazali bato mabe balingaka te congolais asala makambo na ndenge na ye alingi oyo bango bali lelo bocomprendre Kabila ke azalaki na raison na rando bakomaki na yango lelo mpe rando ezongi na Félix Tshisekedi Tshilombo 2023 peuple congolais bosana ke akozwa
na remercier ye na ndimi na sala na ye kana lobi me yo za na retard biso aigle ça pesa yangoka aigle visionnaire ça pesa message ka ya yo za na retard aujourd'hui rêver babone mbisa ya zo rêver pour le massage tout unayo tu connais comme pour baza pembeni la mkoye pouvoir comme bololo pouvoir comme minga mutu mota koyemba mikolo fatibe fatibe beton babani obuka beton ndambu M23 babani obuka fatibe beton ndambu ala pe falu la zoya pa tobola ngona katikati bire zoya to tobola ngona wapi okemela wapi koto benemi olingi falu te olingi peuple te koto pe ba M23 baye okemela wapi ezala kwa lisese moko ngando ntambozo landa yo o matana ntete boy nyoka oboka boy na mai bangando nde chilombo komi na eloko wana lelo okemela wapi toka yena population le bikato ozo sa la biso nini obo biso nzala lipade sa obongisa transport pass ayo kote pa fayo longwa monyibe yiba ba election nga longwa ayo kote ba M23 yo longwa ozile se tabakor te okende Madame Bokoye, tu comme la souka mon journaliste par photo de moi interview na moké lobe zali shedi to mona na awa to landa lebe information nini koleka salama toy chamwa crédit chamwa radio na yo landa ka pe makambo to zana guerre cha RFI cha France 24 cha top Congo te cha pe mi cha radio kapi o landa nini zo le gara SRP o que ça déjà ya kokabwana o ka ura yamboka zalaka ba kubete couper yango l'état congolais azokamba yango le société mutazo kamba yango za barwa bengi balkanisation c'est-à-dire eteni ya mabele et comme pas ba ndomo soso ndeko zoza ba taxi nango à ce moment là mabele wana la soso ya bino to bunda bitumba poto récupérer mabele la biso chilombo na kabela 2023 liba oui mbote ndeko tomoni lelo de kaka ndenge outi koloba asili ya peine na peuple congolais nyonso atelema po abundela mabele na ye oyo ekokani menase na mokuna M23 na bayiba wana mais mpona nini bino parti ya ACD bolobaka kokoza makambo wana donc bitumba ya mboka Congo econcerne bino to econcerne bino te bitumba ya mboka Congo econcerne Fayulu econcerne Félix econcerne peuple nyonso mais le président élu Martin Fayulu ndeko journaliste azali muto azalaki préoccupé déjà na makambo este ndeko journaliste yo azalaki elongo na biso na balabala to marchaki po na karega kende to marchaki po diplomatie ya Rwanda na Uganda ekatana mais M. Félix Tshisekedi avait envoyé des militaires des policiers baboma Fayulu de kuluna même batinda bango baboma Fayulu pona nini alingi ambassadeur rwandais alongwa awa. N'oubliez pas l'histoire. Et aujourd'hui, après avoir bloqué la machine, il va faire l'appel à tous les Congolais. Quels sont ces Congolais? Les Congolais qui ne mangent pas. Les Congolais qui ont transporté. Les Congolais qui ont l'islam, na fufu. Les Congolais qui ont revivre. Ndeya zobenga. Tango Martin Fayulu le consensus pour qu'il y ait une élection. Aza aîné. Consensus pour qu'il y ait une élection. Aza Sénégalais. Aujourd'hui, pendant la guerre, vous appelez Martin Fayulu comme Congolais. Martin Fayulu Robunda, na makambo est, na ndenga message na ngona peuple na ye. Akoya na mutute. Aya osangana na mutute. Martin Fayulu azana institution moko tazo kamba. Mutazo kamba institution nyos, azana armée, azana la police, eza M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Yende acha moyen na la police, acha moyen na ba soda, acha budget consistant na militaire na biso pour abunda bitumba personne na mido. Fayulu te. Fayulu akosala ba action de sa part. Ndenga message nango aza aigle. Mais ye ayo comprendre que ndeko journaliste nana yeli biso ba Rwandais. Mais c'est Tshilombo. Joseph Laurent Désiré Kabila yeli biso ba Rwandais. Babundiri le ba Rwandais awa tako batikala moko mais bakenda bazonga. M23 est menacé na tango Joseph Kabila. Kabila boutre bango dehors. Mais c'est Tshilombo ye ayo kozongisa bakora M23, ayo kozongisa akor na Kagame, ayo kozongisa bakora na Museveni. Armée ya Museveni lelo ezali awa na mboka na biso. Kaka
armée ya Museveni wana bayebisi Félix Tshisekedi niet soko osali na Kagame biso tozala nsima Kagame yebisa ngai nani azobima zoba obenga Fayulu yo oza na bakor na yo na poche bakoro mokili eyebi te asenga nani bolimbisi monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo monsieur Tshilombo a présenté na peuple congolais les accords oyo asignaki na Kagame il a signé quoi ndeko na ngai comment qu'il a signé d'accord sans premier ministre sans que le parlement est au courant sans qu'il y ait un parlement dans quel pays sérieux dans quel pays un président sérieux signe les accords entre le président sans le parlement sans que le gouvernement ce qui est le président Zate ces accords là n'ont s'engager nango yango moni lelo ce qui a Zate congolais a touché na ye premier ministre Abatouté a touché na ye parlement pour monsieur Tshilombo aza président du parlement monsieur Tshilombo azali premier ministre monsieur Tshilombo il y a un ministre de la Défense, M. Tshilombo. Il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un Nyonso, il y a un ambassadeur à la Nyonso. Mbongo yazo que soit, azo coopérer, lelo, to commune à niveau yo. Obenga population nin, fayu la royauté. Fayu la royauté ngai na lobby population pe yango alo. Fayulu akoya ko solana Félix Tshisekedi ata mukolo moko. Pourquoi Fayulu lelo comme utile na guerre? Mais aza moins utile na consensus pour que une élection yambo. Na guerre. Guerre concerne Mboka. Bon élection. Élection concerne nini? Élection ont touché. Ils ont touché le cœur. Yamboka mobile. La guerre aussi touche le cœur de tous les Congo. Comment to solo la pona eloko yo na eloko mususu to benga na Fayulu. Non. Ça c'est du tribalisme. Fayulu atikali kaka mubundele ya peuple ba comme na suka. Biso toza c'est ma Fayulu. C'est ma FRDC. C'est ma Félix Tshisekedi. Il n'est pas chef de l'État, c'est chef de l'État solo. Yé mutalinga ki azo décision pona karega. Mais a mutazu décision za yete. Et ça yete. To tindi ki combien de fois le kola pousso azo démarrer te. To tia contact koyo. Foi. Contact koyo Tshilombo démarrer benga ambassadeur. Foi. Tango amoni mutu kelinge kota na mai, train bango balobaki eza en marche bloqué au Fayulu yaka. Non. Ba preuve oyo signa ba accord et bima bongo Fayulu oyeba nina oyebisa biso peuple. Merci beaucoup mwana mboka. Obuti ko ba point moko très important ya ba élection. Tous à la ba réaliste. Les mboka écoute mina tembo oyo président en place aza komi mona ke a ko se focaliser na eloko nini parce que partout ça pour frapper. Tous à la ba réaliste. La ka au Congo écoutami. Est-ce que essayez vraiment de organiser ba élection et puis ceux qui organiser ba élection. Les des autres déjà presque partout. Tous à la ba réaliste. A ko organiser on ndingini. Est-ce que yo mona Tshilombo tangi azaki une opposition a organiser qui ata manifestation moko? Pour les lois organiser les élections. C'est Félix Tshisekedi qui organise les élections. C'est lui qui organise les élections, c'est le Congo. Mbongo va organiser les élections, c'est l'argent congolais. Tous après tu pèses $1, puis ça va Congolais organiser les élections. Kabila a bien gagné M23, il y a eu les élections. Kabila pendant la guerre, le groupe armé il a organisé les élections. Tshilombo a organisé les élections à Kita, à Mata. La constitution va lobby guerre. Balobi en cas d'empêchement, le col y a un monde qui a empêché la guerre. C'est que dans un mususu a même sa transition, ça Tshilombo, Moutouana même a besoin d'élection. Hypothèse mususu ezali, constitution Moutoua lobby 5 ans organiser l'élection. Si l'élection est on déclaré empêchement et l'empêchement là congolais te relouka Moutou a même a besoin d'élection. Transition, même il y a une semaine sans Félix Tshisekedi Tshilo. C'est ça. Il y aura les élections. Peuple congolais zolandanga, les élections au Salema, les élections zali armes. Pour na ko bengana ba Rwandais, na mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Mon cher, komi banga te, komi bangisa te, Tshilombo zo kende na ye. Guerre wana eza guerre te. Il a un jeu politique. Guerre eza na Ukraine na Russie. Amen. Entre les deux États. Mais ce qui totali lelo, tozo loba M23 via Yokanan. M23 via non. La guerre que nous avons ici, dans le M23, il y a des Congolais. Ba Rwandais ba yeka ba pouiller. La nanga, ba Rwandais ba yo sanini? Ba pouiller. On n'a pas une guerre entre les États.
la guerre que nous avons est la guerre il y a M23. Mais les combattants il y a IDPS il y a Mogo qui est dans l'élection pour les canaux dans la réforme. Il y a vérifier nani bene sola za mwana mboka nani pe za mwana mboka. Ce qui est une vérification il y a élection to vérifier nani za mwana mboka nani za mwana mboka te pour leur information Chilomba za mwana mboka te. Chilomba za angolais tata na ye za angolais. Maman rwandais. Ba maman peut toujours moi doute ezali. Wana faux débat. To y a une deuxième hypothèse bango bakei. L'UDPS en 2015 Kabila le bina sali sa recensement. Ba identifier congolais nanaza congolais Chilombo bakitisa batu na nzela il y a eu des morts. Batu ayire pese oyo bengi ba kombantaba o batia na singa ba kombantaba ba begaka fachi be ça ce sont des bêtes, ce sont des chèvres mais dans la Mouka nous sommes des résistants, tous résister contre le mal. À l'UDPS il n'y a pas des hommes intègres, à l'UDPS il n'y a pas des hommes intelligents, à l'UDPS il n'y a pas de militants très formés. Ce sont des militants formés, n'est-ce pas? Bayembela comme Mokonzi wa yembela kayete to yemba ki boche lelo wana lelo face à labino ozoyemba. L'UDPS azana droite ya koyebisa biso identification to nini te. Ce n'est pas le moment. Ce qui identification linga salema. Baba ndango depuis 2021. Tant que comme on a fin 2021 makamino sabu. Mais yoko bandango oyozo bandalelo. Pe suka neni bayeba ke constitution ils ont réclamé absence d'essai, ils ont réclamé empêchement. Tant que nous avons dépassé délai distraction enrôlement, la constitution a déclaré autobengi empêchement parce qu'on a organisé l'élection de Chilombo transition ça Chilombo. Mais quand même côté armé tous à la réaliste nouveau généraux nouveau mandataire na niveau armé pour autaki peut-être que porter solution pour la Congo na pour Italie na extérieur ndeko na ngai olobi likambi ya changement ya ba soldats ya ba militaires. Est-ce que ça m'a bien armé ça m'a bêté mais M. Félix Tshisekedi Tshilombo a changé ba jouer na 89 minutes 80 minutes il a joué, il a robeta. Mais attendez la semaine, l'équipe n'a pas Ezopola. L'équipe Ezopola na 89 minutes. On change de joueur. Le joueur monsieur va tirer le moto à Ebi Baletin. Dis, le col. Tant que Longoli, Bunagana. Va récupérer. Alors, tant que Longoli retourne centre, si groupement lelo occupé na M23 na mission général ya no. Ça paie. Ba botoli ngo na mission général ya Kalaya Longoli te. Tant qu'on a nommé à Ségal, tout la Gisayo qui a nommé sa père. Tout la Gisayo qui a nommé Batuna Loyena Bakoufa. Babotoli, si groupement Lelo, c'est entre les mains du M23. Papa, nomination est un faux débat. Fallu la qui est Nathan Wayeb qui a le réforme de l'institution, de réformer l'armée, de réformer le gouvernement, de réformer l'Union. Fallu qu'il y ait un parlement. Ce qui a abandonné depuis 2020. Comme en 2021, mais l'armée de Soukoli, en attendant, ils ont l'armée, ils ont formé, les gens il y a formé. Il y a une semaine. Déjà, ils ont Goma. Ça va le forcer, dans 2 heures du temps, 1 heure du temps. Ils ont formé les Gingabo, ils ont formé les soldats de Gingabo. Ils ont formé les soldats de Gingabo. Cette jeunesse, la formation il y a 1 semaine. Na guerre ya wapi mboka eza occupé na bengi na jeunesse kokota msala armée za mabete mais na moment oyo ozokota il faut encore 6 mois. Est-ce que M23 base de la formation va sonner Tshilombo pour kota Goma ndeko na ngaza distraction bolanda Félix Tshisekedi a commis déjà na suka Tshilombo a bengi Kagame na bato ayi de pes oyo zo benga ba kombantaba bayembela Tshilombo e bayembela Mese Kagame yo nani oboya Kagame lelo pe biso zongiseli bango nzembo yo nani oboya Kagame à soutenir M23. Merci. Merci mingi papa journaliste question Tulingai. Aux hommes en la vie il faut l'homme honnête. Mais c'est Tshilombo Bafanti na banaki depuis Genève. Bafanti à Tshilombo banaki depuis Genève na 2018. Maintenant aussi si on a Nairobi comme ça va connaître monsieur
Kagame te Kamere après solo lukaki pona oboma wa congolais yangoyo banome ya kinga kati na le 10 janvier 2019 na 3h du matin au signé bakor ataka égoïste yo d'abord égoïste qui motema mabelo pe l'accès pe polele pe mais c'est Chilombo maintenant c'est que bakor signé qui so nango yangoyo dede ozui na monsieur Kagame na Rwanda oyo kote na Goma au signé bakor pendant 2 mois yo na Kagame personne qui a bien balé sans gouvernement congolais lelo M23 baye pona babengana yo yake opposition baye quelle opposition bakoya opposition ya monsieur Moïse ya Mbemba ou bien ya président Eli Martin Fayulu monsieur tu na la position zala conscient monsieur Chilombo zala conscient moi je vous parle ça aujourd'hui le 2 novembre zala conscient ceux qui ont biso ba désolé que élection ça té ngana yebi yango na biso lelo na na télévision na interview ozana posa osaisa ba élection té o mboka ba trouble pamba puisque osengi opinion internationale osengi bango inane ke bo pesanga inane na ke na transition ozango té ata guerre ezali to ke élection Kabila sala ki yango na 2018 Yumi ezali na trouble mais kuna kota est trouble élection ezalaki mais ndenge yo oyela ba trouble na yo pe okosa biso oyibaka mbongo pe pas souffrir ba trouble na kacha moko mais c'est Chilombo il aura les élections s'il n'y a pas les élections tu peux aller tu laisses le Congo makamu ya guerre ku etala ngate eza ba jeune aye asala ki yango guerre sila ici là ça m'intéresse pas président Eli Martin Fayulu pe akota ba buzo na yo pe de nga ba ko président pa akota nga ba ka na patala. Merci ndeko journaliste na mutuna pe question otuni en tout cas pour na biso ba décidé parti à Valérie Martin Fayulu ya président Eli Mwana Mboka lelo to comprendre que Chilombo na ba diaspora ke ndai kolokota bango na poto baza mayele te baza bazoba comment biso dans le débit to boyaka ndeko kadimba na kati ya Congo mais Tshisekedi atina ba sonala ba milice ba forma bango na Kingabwa ba beta biso ba gaz ba mosusu baza boloko ti lelo ba mosusu kutu lien koni ba mona na kutu te na marche to sala pona ko benga na Vesa Karega mais lelo oyo atako moto ya zana misote atako moto ya zama yele te bon Chilombo ko benga incidente akobenga opposition te akoki kotika la kobenga opposition atamuke te bon akobenga opposition de ni IDPS abenga Martin Fayulu az étranger abenga Martin Fayulu az Camerounais siko un Camerounais akoya ko intervenir nini na mboka oyo tanke ya az étranger c'est que bon confirmant ya solo za un Camerounais Fayulu azala Camerounais azala mwana mboka pona pele o Tshisekedi asali biso to kolinga te Martin Fayulu akota na buzoba wana te Félix amema biso na distraction te amema biso à gauche à droite te toyebisi Chilombo abenga bataille de pesi abenga bataille de pesi oyo baza na république ya limete na 10e ri na lupango na bango abenga bango bakende kuna basilisa bitumba ya ba M23 mais toyebisi bango boye si réellement bamboka oyo ba M23 bazui soki IDPS bakei te ba récupérer yango te mon cher biso peuple congolais toko charger na bataille IDPS bazwa ba militia ba forma kina na 10e ri kuna na bato na bango na bamboso na assemblée nationale na assemblée provinciale na sénat bakumba na malembe bakende kozwa bunagana bisika batie yango na uchu na ba localité mosusu bazwi na kati wana bakende bazwa yango mais pona appel oyo basali pona biso tokoya te d'ailleurs ano depuis tongo nan biso tozoli ate transport passe mai ezate bon ça va tous dans la batte population nini bakokende kosunga Tshisekedi tant que biso ba peuple yango tozo souffrir population nini yazo alobite na yana ba Rwandais na yana ba Ugandais na ba Burundais na vie wana oyo
batia étiquette na Assemblée nationale ayena bango bazolia bazosepela bazokende kotika mbongo ya peuple congolais na libanda ya mboka bongo biso tozwa makolo tokende kokufela Tshilombo aluka bato bakende kuna barécupérer Bunagana. Merci. Mbote mama. Mbote. Mwani lelo mukoza mboka na ba généraux ya sigachaki na armée peut-être ba pour solution na niveau armée. Na pourquoi nous ba résistance na ko dima toujours ya mwa malamu oyo mukoza mboka zo mikasa. Biso oyo ya malamu mukoza mboka zo sala biso tozomona na biso ngote. Ate loko moko biso to eloko tango esala maka banzoto nanu ya pamba fue ningana en plus bilembo fue sala nini ifue monana tozomona na biso elembo moko te tozomona na biso pe réaction moko te liboso nanu ngai eloko na ko insistaka kaka ni eloko etali armée ngo eza na kati ya Congo oyo biso toyebaka na biso ngo ko distinguer te batu nyonso basoda nyonso bazotambola na kati ya Congo tozomona kaka soda rwandais ayebani te soda ugandais ayebani te soda congolais ayebani te siko toko ndima makambo yango ndenge nini toko ndima yango ndenge nini ye moko lolenga akotisi vuya liboso nanu akotisi vuya na armée liboso nanu armée eza na vuya makasi armée congolaise oyebana te siska ti siko tozali biso oyebana te siko obiso bakongolais tokotiela motema bazali wapi lelo localité ebele ya mboka na biso babotoli baba mais lelo bino décidé boza ko oblige élection ya mokonzi mboka Félix soki pe lelo tuli wana ekosa na capitale Kinshasa est-ce que élection o bino bozo bukana ekozala élection biso etali biso te biso kuna tozate guerre ezala Butshuru babotola te ezali baje na ye lokola Kabila na epoki na ye salamaka na yumbi pe salami kuna na ben ye pe alingi asala bon ye azomekola makambo oyo Kabila asalaka ye aza mwana classe ya Kabila est-ce que ye asali eloko atika oyo Kabila asalaka te eza te biso etali biso te guerre ezala te biso tozokende kaka élection ezala te biso tozokende transition sa Tshilombo bon nalingi na bakisa na likambo etali oyo ya beti mbela Fayulu ake kokota makambo ya nani ya Ben menga na moni na place ya Fayulu po Fayulu aza enosa mowe nga na moni akende kobimisa nani oya tiala kasho nani ake kobimisa Jean-Mike Kambundi po yende kolo boîte Jean-Mike Kambundi kolo boîte lelo soki ya koma président po na Jean-Mike Kambundi lelo soki ya retina akenda ko retirer signature na Genève po na Jean-Mike Kambundi akende ko bimisa ye aya ko pesa position oyo ya ko bengana ba M23 donc solution za kaka wana Martin Fayulu te aza innocent peuple congolais pe aza innocent balobaka likambo oyo yo moni na miso likambo yo moni na yo te oke kokota likambo oyo yebeli place ebandeli te na suka na suki wana Jean-Mike Bote baba bote lelo komata ya IDPS balobi ete ya moto kende na makona ndenge décidé boza koluta woni moto kende na réforme pour vérifier na enrôlement plutôt kotala nani ya solo za mwana mboka pe nani ya solo za mwana mboka te kasi bino IDPS bino décidé pardon boza koboya likanisi wana pona bien baloba bakoko baloba bozoba eyaka liboso bayele ndeza na asili tango biso bana eside na tata na biso Fayulu to bando senga bango biloko wana baboyaki yango siko ndoto nini yo bayi kolota pote biso tozongela susu na makambo wana mais yo somona te mwana na ngai wana ezali kolekisa biso ngongo balobi ke train ese egwagwa soki ese etamboli ngana mutuka na ngana kokota te na pont
oyo na mona ke mabaya wana ekobukana nobite na kosinda na mai bango lokola bakotaki na pont oyo bamona ike ezali bien mutuka ekoti na mai baluka peut-être ata tieke ekolongola mutuka na bango bimisi asali lisusu appel na peuple congolais nyonso atelema botomeka kobenga na nguna na este kaka bino eiside bolobi bokota makambo wana te oui na bakongolais ya solo to boza bakongolais ya solo biso toyali bakongolais ya solo peut-être yende mutu azali congolais ya kosude na ntina nini mwana nyonso ya mboka ayokana na baninga na ye ata leki mayele ata leki makasi parce que biloko nyonso ezali beshelo na beshelo tango ya yebaki ke Fayulu azali mwana mboka lokola ye mpona nini akende apesa ye batribution oyo nyonso ye apesi Fayulu étranger Fayulu bolabolo mais biso bamisusu oyo tosekaka puise ngai na age nga na komi papa ya Fayulu azali couper na mboka na nga kuna na bandoka kidi couper mutu amata likolo nzeta mbila mpe kokwesa biso nde baramaser ngai oyo biso baramaser soki nake musika soki totali munguludiaka mutu aboma bezini wana te mbele tokokoya komona na lisasa wa te papa ya Fayulu ya papa ya Fayulu kombo na ye ezalaki nani Gérald azalaki couper Gérald Fayulu Fayulu kombo mwana nde apesi kombo ya papa na ye apesi ye azali origine ya territoire nini oui village nini ye tokutana na bango na Bulungu ezalaki epai compagnie oyo ya PLZ oyo ezalaki seka ya Boseka PLZ baye ko changer na tango. Merci.